Ouais, bonjour, bonjour. Bana Congo, bande Kobolanda biso partout. Donc, toza déjà 6 h du matin. Ndengera tozalaka. Awa toke sikoyo. Formation na biso. Bande konangai toke sikoyo. Formation na biso ndenge tokenda kaka. Tongo bolamuki. Ok makambo na yo. Ok makambo na yo oyo. Oyelaki na poto quoi. Donc bande konangai. Soki bozwika exemple ya kolamuka tongo. Boke formation. Boke kotanga. Je pense. Bamakambo bo lela. Il y a une agression et vous allez sauter parce que bon j'attends les sous ya kosala ba TikTok te ba live inutile te bande konangai ta distraction kozala te bande ko toza na pays moko oyo bande kona biso bazo souffrir grave toza na pays moko bande kona biso bazo souffrir grave. Au lieu ya kobeta sete ya kofinga ka bandeko na biso ba artiste musicien ngana moni photo to fan de la sujet beaucoup plus ya politique ya mboka na biso bozo mona bino moko ndenge bandeko na biso na Kinshasa na RDC mobimba bazo souffrir certains nyonso ezo marché mabe donc Congo ekomi mboka moko neti biso nyonso tumitu esalaka te okende na Assemblée nationale kuna oyo kaka makambo ya milinga ezobima donc mboka na biso rien ne marche c'est mieux kutu bandeko na ngai tolobelaka beaucoup plus makambo oyo ezoleka na mboka na biso ke toyaka chaque tongo butu pourquoi kofingaka ba artiste ya mboka na biso ce n'est pas bien. Tout ça la bango beaucoup plus critique c'est normal. Ceux qui tozo critiquer ba artiste et musicien ya mboka na biso musicien moko akoti de lo mettre a kozala te. Ceux qui tozo s'occuper beaucoup plus na makambo toyelaki na poto tokozala na biso na problème te. Est-ce que Mindele Herba pesa kabiso visa na Kinshasa oye kofanda na mboka Mundele? Est-ce que bakoki kopesa yo visa po yo sala ba TikTok na mboka ya bato? Est-ce que bakoki kopesa yo visa yo boyi musala oboyi formation oboyi nyonso yo ye kofinga mokili mobimba? Est-ce que Mundele akoki kopesa yo visa ya bongo vraiment bande? To changer na mentalité. Toza na mboka moko ba ministre nyonso ba miyibi. Ba ministre nyonso ba miyibi na Congo na biso. Ba député miyibi. Tokoma na mboka moko ya ba politicien ya lokuta na lokuta. Ye moko garant de la nation, président de la République. Boye bibino moko ke ba promesse nyonso président Tshisekedi apesaka ba promesse ya lokuta na lokuta bandeko na ngai ba promesse ya lokuta tokosala pe ba émission totelemela bato bazo souffrir peuple. Est-ce que souffrance ya peuple za na maboko ya musicien? Souffrance ya population za na maboko ya musicien? Oh la 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 la. Au lieu de ça, la émission, il y a makambo est important. Biso to ça la émission, il y a kofinga ba artiste et musicien en mboka na biso. Est-ce que c'est normal to ça la émission ya kofinga ba artiste et musicien? Tongo bolingi ko la mukate. Tongo bolingi ko la mukate bokende ko luka ba formation misala. Bolingi musala te na mboka ya batu. Mboka ya bato ya mbibino bino bolobi
biso tokosala te, biso tokofinga kaka na TikTok, biso tokovivre kaka na mbongo ya matolo. Bandeko na ngai, eske poto oyo batu boyaki kaka poto pona kofinga ba musicien vraiment? Eza pasi na mawa, eza pasi na mawa. Biso pe tolamukaka 5 heures, obimi 5 heures na ndaku, 6 heures ekuti yo awa na balabala, 6 heures ekuti yo awa na balabala, ozokende formation na yo okei pe. Eske tozokufa? Bino bolingi formation te, bino 6 heures boboyi bolobi bino 6 heures bokobima te, bino boza ba patron, bino boza ba patron ya matolo. Eske patron ya matolo na poto azalaka? Bino bokoma ba patron ya matolo na poto? Nzambe na ngai, vraiment, surtout ba politicien na biso, kokabakaba oyo, kokabela bato matolo oyo, en tout cas eza pasi. Tozopesa exemple ndenge biso tobimaka tongo, tokei musala boye, bandinga balingi musala te, bandinga balingi azwi TikTok na ye, akei kofinga na ye ba musicien. Batu ya kofinga ezali babomi ya mboka wana, ba politicien babomi ya mboka. Tomonaki ndeko na biso Eliezer Tambwe na Palais du Peuple nenga lobby. Projet o Jean-Pierre Bemba zana ngo ya bapese mbongo ya 65 avions. Est-ce que ça projet ya Kimoyibi ou bien projet pena ya solo ya zana soucia kosombela peuple? Ba avion wana tokaki soki 65. Masolo ya kolobela yango wana bandeko na ngai. Este na biso kuna bitumbezo sila te, batu bazo kufa en désordre na este. Bino pona bino yango boko lobela te, boko lobela te. Lelo pays neti Rwanda eza te na richesse moko te, esalaka bino soni te. Bokota na Google, bobeta ville ya Rwanda, botala Rwanda pays ya muke ndenge basa organiser, botala Rwanda pays ya muke ezanga richesse ndenge bandeko basa organiser. Bandeko na ngai, bino boza wana ka distraction, bato bazo mériter kofinga mate, bato basimbaka binduki te, bato bayibaka mbongo ya leta te, nde batu bino bomoni pena ke bofingaka chaque jour, bofingaka chaque jour. Bato baluka mbongo na miziki na bango, bato baluka mbongo na miziki na bango, nde bomoni batu ya kofinga. Bandeko na ngai, il faut tosala pe enquête ya baliwa ya ba musicien oyo bakufa na ba poison. Tosala ba enquête ya baliwa ya ba musicien oyo bakufa na ba poison. Toyeba ba musicien nini oyo bapesa bango mbongo oyo bazala corrompi po basacrifier bandeko na bango ba artiste musicien. Ba sujet ya koluka nde yango wana bandeko na ngai, ba sujet ya koluka nde yango wana. Biso ba sujet tokoma oyela, donc ezanga mutu na makolo bandeko. Soko yebisi mutu oyo alamuka atambola na batongo boye, ezane toche mutu mbeli, ezane toche mutu mbeli. Bandeko na ngai, biso tozali ba para responsable. Ero ezali ere ya kobima okei koluka bandeko, ero eza ere ya kobima okei koluka. Omona nayebi ke fe na ngai ebeti, nazokende na ngai malembe ti ere na kokoma. Ba million oyo ezoyibama na mboka na biso, batu bozolobela yango te. Ba million oyo ezoyibama na mboka na biso, bozolobela yango te.
bolingi kaka masolo ya politique. Kofinga ba musicien. Oh là 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 là. Eza pasi hein. Soki ezalaki asa na système moko pena. Bayaya oyo baya oyo boyaka kofinga bato na ba TikTok. Nayebi te soki Tchura Mboma projet ozwaki na ba maître Europe que non bo banda ko beta nanu bato nyonso oyo bafinga bato na réseaux sociaux. Projet wana nayebi te soki suka na nzela e soki ekufa ye toyebaka pe te. Projet bozwaki ya kobeta tout le monde oyo alingi kosala te, oyo alingi kobimaka ntongo ndenge bino bobimaka te. Bozwaki décision ya mutu nyonso bokuta ye na nzela azwa nanu frappe po mutu moko te akoya awa na poto atie espoir kaka amelaka abimela luka zemi epa mwasi po azwa mukanda epa mwasi. Bato nyonso bakoma kaka na luka mwasi moko natia zemi nakozwa mukanda nsima ya mwasi. Awa pe na Belgique ba loi échanger. Okotia mwasi zemi fanda na mwasi wana bobokola mwana pendant 5 ans. Soki 5 ans ekoki nanu te bakopesa yo mpe mikanda te. Bino mpe boza na infidélité toda bino bakongolais. Nzambe bato ebele eloko babosana ake na nsima musala mpe okoki mpe kozwa mukanda soki bapesi yo contrat ya musala okoki mpe kozwela yango doki. Bonjour. Donc bato ebele eloko wana bayebi yango te. Donc na nsima bulo mpe okoki mpe kozwa masolo na yo. Oh la 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 la. To marché kaka. Bandeko. Même bino bandeko boza na États-Unis. Est-ce que bobimaka ntongo te mpona kokende koluka? Même bino bandeko boza na États-Unis. Même bino bandeko boza na États-Unis vraiment. Est-ce que bobimaka ntongo te bokende koluka? Bandeko na ngai ba TikToker na biso ya Congo toyebi te soki molimo nini elata bango mpona bango balobi bako respecter principe ya mundele te bako bima te bango babanda luka kaka mbongo na réseaux sociaux. Ok. Mundele bozomona yuma. Mundele azala yuma te. Mundele aza yuma te. Ke yo ye na mboka na ye oboyi ko s'intégrer oza wana tongo midi pokwa ofingaka ba musicien. Bozobosa na eloko moko ke mindele ebele pe bafanda na Congo bakolisa bana na Congo malgré bazonga poto ebele bayokaka biso. Toa na mboka moko neti biso nyonso tokoma maboma. Okende na gouvernement, okende na assemblée nationale, okende pa ba pasteur ba pétage. Donc mboka wana na yebi te soki un jour tokoteka yango bie tosala nango nini. Yo seka na oka ndenge ozoseka wana kino keni na malili boye aotambola. Ok, problème eza te, no problème. Yo fanda na yo wana seka na yo biso tolali bapongi boye azotambola neti libata. Seka na yo ndenge olingi. Ngai na omoni ali oya ya okende babulo soki esekoteli yo na nzoto esili. Tobandaki formation na kati ya formation wana bandeko eza société mobimba nde tokenda kosala formation. Na formation wana après 3 mois baengage yo mbala moko na musala. Après 3 mois baengage yo bapesi yo article na yo
obandi musala bandeko. Awa sikoyo ngai lisolo ya nake formation ezosila. Kaka le même nzela o nazokende. Baso bongo lango ekomi sikoyo musala normal. Donc senga ka bateste o nanu ba former yo. Biloko ya mike mike ozalaki ko comprendre te. Balakisi yo. Après ba engager yo sikoyo okomi kosala officiellement. Okomi sikoyo kosala officiellement. Ngana landa yo congolais ya TikTok izoba bololeo ya TikTok yo. Ngana kendo landa yo. Mentalité dans ya buzobo lingi ko bimanda kute. Tongo midi po kozana ko finga batu na réseaux sociaux. Ngana to handenge moko te. Yango boko beta maneti banyama. Yango ndenge bozawana. Bosibir kaka. Bolingi kosala eloko te. Nayebi te soki bovivaka ndenge nini. Nayebi te soki bofutaka ba impôt ndenge nini. Donc nayebi te. Jari ya bato bozali. Soki bofutaka ba impôt ndenge nini nayebi te. Soki bofanda ka bongo sa kofuta impôt nayebi te. Na mboka ya batu. Mboka ya batu boye. Bafongweli bino maboko. Bazwi misala babim eza pona mutu nyonso. Formation eza gratuit. Leta ye moko alobi na kofutela yo mbongo. Na leta ye moko andimi kofutela mbongo. Yo boyi olobi rien. Na kokende te. Bino pena bozo pena Congo bozo pena Congo na mona. Bomona malilia ya tongo andenge ezalaka. Bozo pena awa da mboka na bino bosakanelaka o bobinelaka badansi ela. Donc chaque tongo bandeko so bomonaka mwa video oyo ezali ko encourager ba masa na biso to banda ko bima to sala occupé na makambo etali bulo to dimine makambo ya kofinga to dimine ba TikTok wana eza bien te. Bozo critiquer bato ba mériter critique te. Ba politicien na biso miyibi. Politicien congolais aza voleur. Donc politicien ya Congo aza moyibi. Bino bozo lobela ki moyibi wana te. Po baza ba pire vie na bino. Ba pire vie na bino. Bokenda babeta bango mantolo. Mais soki omoni yo o protéger bato bazoyi bambongo ya Congo. Yo ofinga bato baluka mbongo na mutoki na bango. Kasi zonga kendo fanda na Congo. Oyo za pire mutu ya ba politicien. Zonga kende ko fanda na Congo. Yo lobi yo na poto ko sala te. Yo za pire petit ya ba Vital Kamerhe. Yo za li pire petit ya ba député nyonso tu ya Congo. Kende ko fanda na Congo mon frère. Hein? Les apasi pe mawa. Les apasi musique esali soki 20 ans ebetaka na poto te. Musique ezongi bandeko le totika pe ba musicien ngo kimia babeta musique na bango na kimia biso tozana na pona séparation pona kotiela bango sous désordre kopanza bango diviser bango ndenge balobaka diviser pour bien régner. Soki ba video ya boy ya batongo boy tolali tolamuki tomoni bakalisa kitongo asalaka video ya boy tolali tolamuki tomoni ndeko na biso asalaka video ya tongo boy tolali tolamuki tomoni la baronne Karine asalaka video ya tongo boy. Soki tozolala tolamuka tomoni Glory Olangi alamuka tongo boy asalaka pe video ya makambo akeli kosala na tongo.
ozomona teke tokomotive na bandeko oyo bazoya sika tokomotive na bandeko oyo bazoya sika. Donc exemple nini oyo bino bozopesa bandeko oyo bakoya lobby? Donc exemple nini bozopesa bandeko oyo bakoya lobby? Nayebi te exemple nini bozopesa bango. Bolingi musala te. Musicien musala na eza musique. Musicien répétaka. Musicien musala na ye yango wana musique yango bapeselaka visa a déplacer na orchestre na ye. Yo musala na yo oyo il faut sala. Ezali musala oyo tokoki kosala. Esenga pe na poto mutu nyonso tu oyo aya po afanisa masolo akotaki na ba formation ba mélanger ba misala na bango na misala mosusu. Est-ce que bomonaka ba blaze wanga na ba bêtise oyo bino bosala? Est-ce que bomona ba popol mukeling baza na misala na bango oyo basalaka en dehors ya kosala ba émission? Yango bomona ba émission na bango eza rare. Ansi luzola koya kosa bino na video ya 2 minutes. Ansi luzolo chaque tongo abimaka na ye na saki akendaka boulot. Ansi luzolo bozomona. Donc ezana ba congolais mususu baza mayele na poto. Ndeko na biso Dazo ya vivaka na ye indépendant. Afongola biloko na ye boulot na ye yangwana o mundela yebi. Ndeko yo siko mundela yebi leo na musani. TikTok na yo boye bisanga soki TikTok eza reconnaît pas mundele comme ça. Na betela bino maboko. Soki TikTok eza reconnaît pas mundele. Boye bisinga comme ça na tiki bino. Donc eza pasi pe mawa. Biso yeyo to tambola boye. Chaque tongo to sa moi sport a boye. Ya otambolaka. Po mutu msako oya wana pa lobi aza maître aye ko beta yo. Mais soki pe nzoto na yo ekotaka mwa ba sport. Meta rozo likrofi moko. Meta ko kufa sur place. Soki nzoto na yo mutu ba eko agresser. Ekotaka mwa sport. Po ero nga na sa video nanga. Soki na tangeli bino liste ya bato balali pongi ba olamuka 15. Liste ya mulai ya. Bino mona ba commentaire botsaela nga liste. Ya bato balali. Botsaela nga liste ya bato yo baza kolala pour le moment. Na minute balali pongi. Donc lobby balalaki na kwiti ya dégâts. Donc balalaki na mama na drink na minute balali bapongi moko na ebisi bino ya masekite ya bapongi bandeko balali biso sikoyo tomonaka pena éclairage ya tongo wana biso tomona yango siko na miso. Donc bangoko mbula bamona éclairage ya tongo bayebi yango te. Mboko mundela si a comprendre que Congolais belé ba moins sérieux. Ba Congolais belé baza ba moins sérieux. Ba ndinga na bino ba Burundi ba Uganda bazo fingana te. Kaka bino ba Congolais nde kofingana na kofingana. Kaka bino communauté komaneti ya bafingi na bafingi. Communauté na biso e komaneti ya bato ya kofingana. Donc Nzambe Nzambe nangaye
Kotambo poto sakana na musala poto okobeta makolo. Donc normalement batumsu bakansaka nzela kena kendaka bisi ezalaka te, nzela bisi ezalaka na ngome tellement nayebi air tobandaka na bisi tosalaka 4 minutes mais na makolo nabetaka nanga 45 minutes. Yango moni comme bisi ekomisaka nga avant nabetaka 1 heure du temps ya kozela ti cour ebanda, nazala air moko obligé natamboli nanga makolo boye mpo na condition physique. Natamboli nanga makolo boye mpo na condition physique esungaka nga mpe na makambo ebele. Air moko boye natamboli nanga boye, donc 45 minutes nanga soki ekoki ekuteli nga mbala moko place na kiosala formation na ngai. Donc bis soki nikozwa bis ero ndesi nakomaki kala siko okofanda wana ofandi kozela ti 1 heure dite koka. Na préféra air moko boye natamboli nanga kaka pied boye nabeti pied esalaka nga toujours bien. Nde na boye sikoyo malili oyo mutu nyonso azoyoka malili nga vraiment natoki nasepelaka sikoyo natoka. Soki natoki boye moi neti boye nafongoli sikoyo nini nanga awa nafongoli nini nanga malili mpo natoki boye nakotambola sikoyo à l'aise. Nafongoli nini nanga malili naotambola nanga sikoyo à l'aise mpo natoki donc natoki donc na choix te nakotambola nanga boye ti air na okoma sikoyo ozomona ke nakomi sikoyo koyoka posa ya nakomi yoka sikoyo posa ya mopepe ya malili wana sikoyo ekotanga esu na nzoto mpo malili oyo olatela yango bilamba ebele olatela yango bilamba ebele mpo bima libanda nga sikoyo nayoka sikoyo molunge ya dega nazoka pena molunge ya dega. Donc oyo eza kaka bafiziki moko soki osali na wana ntongo omona pena kino malili eza esu te. Ozomona ndenge likolo ezofongwama mpo na kolakisa bino ke air nayebisaka bino ke 6 heures eza 6 heures. Donc sikoyo komi tozokende 7 heures likolo yango wana ebandi kofungwama maleme. Donc moi ezoya deja kala te. Donc poto ya solo eza kosintegre nanu kosintegre kolandela makambo eyelaki na poto po biso vi na biso mobimba etikalaka koluka busala na poto. Tokochange mpe kopo oyo te, kopo ezomemisa biso baranki tokochange na biso yango mais tokotika nde te kokritike bino baautorité ya Congo na kimotema mabe wana boza nango tokotika bino te. Bisi na mata yango eleki wana yango eleki nga sikoyo oyo tika nga ti liboso ekole yango wana eleki nga sikoyo. Bino baautorité soki botiki kimoyibi te tokotika bino mpe te po boza miyibi. Balingi bachange constitution bino pena boasomo bandeko na ngai likolo ya batiktok na bino bokoti ti na vi ya Dieu merci Mbokani kofinga na Dieu merci Mbokani joueur na biso asalela biso beexploit danger na équipe nationale bokomi na niveau ti ya kofinga
joueur ya monene bongo neti Mbokani po asalela biso makambo ya danger d'équipe nationale nakatisa kaka mpanzi wana pardon nakende ka malembe boko awa soko osala na bakurbi rapoto batuti yo donc eza risque ochano mbanga ebele me katisa makadama awa eza problème eza neti makadami ya Congo te ke okatisa ngo ngulungulu awa sikoyo ifo nakatisa ngambo wana me moya okatisa ngo eza te moya okatisa ngo eza te donc bozomonaka ndenge video ezokende no nayebisa bino ke na makolo vraiment nabetaka 45 minutes mpona koma place nazokende donc soki bokonte kaka minutes bomona ke dans 45 minutes ken pia nakomi est-ce que eza na congolais moko ou bien des congolais oyo bakoka exercice oyo ya chaque tongo atiki ne babisi sikoyo bokolamuka mpe jour moko boye drive ya bis ke jour wana bis etambola te donc okende mosala te soki oza na voiture te alors donc soki etombe sikoyo velo eza te trottinette eza te okende mosala te eza pasi to bandeko na ngai nzela eza molai bomonaka te okende vie eza facile te vie ya mwana mobali ezalaka facile te mwana mobali oyo alukaka vie na facile te vie ebetaka efimbo vie ya mwana mobali fo omona pasi pena ya pasi nde ocomprendre vie de fo mona pasi ndenge balukaka lar po comprendre vie donc nati boye mwa place oyo nakokatisa sikoyo yango po ozomona ngambo ozomona mpe ngambo bandeko na ngai États-Unis bandeko na ngai Australie bandeko na ngai Afrique bosalelanga commentaire est-ce que eza na mutu moko mpe avivaka neti ngai te ya kotambola badistance oyo bandeko bato ebele basekai nga na bacommentaire tobandaki na molili bozomona bino moko ndenge lumière ezokota na mokili na bandai na bino na kati ya molili po bocomprendre ke garçon soki alobi abimaka bagrand ntongo akosaka na ye te yango bomona tobandaki na molili ya video eza tricage te video eza tricage te video na biso eza tricage te donc tobandaki na molili ti ntongo ezotana na misu na bino no na misu na bino tobandaki na molili lumière yango ezokota bandeko na ngai to éviter ba problème bandeko na ngai to éviter ba problème bokomi kosala ba vie ba émission ya ba vie privée ya batu siko batu wana pe baza na ba famille bandeko batu wana pe baza na ba famille Dieu merci Mbokani aza grand joueur asalela biso trop na Congo bandeko na ngai asalela biso trop botala siko ba collègue na ngai ntiki ndenge baokita na biso toyelaka bususu yango ba collègue na ngai ntiki bomona bango nde bakita awa donc Dieu merci Mbokani asala trop na mboka na biso mais bato kofingeka mon frère ça va donc ouais ça va Dieu merci Mbokani asala trop
Tous les Congolais te saluent. Hein? Tous les Congolais te saluent. Tous les Congolais. Ouais. Dis bonjour à tous les Congolais. Bonjour tous les Ok, Congolais. bandeko. Bozomona wana ba mabindele ba masa totanga na bango. Donc yo eza ba bisi toyelaka po bato mosusu baloba nzela kena kendaka bisi ezalaka te ou bien ni. Yango bomoni sikoyo biso ekiti place oyo tokitelaka. Na biso ebino tosalaka nga asalaka 45 minutes soki na yebi. Doit être 35 minutes. Donc ça veut dire que dans 10 minutes, quand on a dans 10 minutes, de l'axi que dans 10 minutes, nazokoma. Yaya. Bien merci Mbokani, Bobosani, makambo nyonso asala pour l'équipe nationale. Quel que soit une lié na couple. Est-ce que vous pouvez permettre bateau la Congo et l'autre côté ba ko finga Mbokani? Bien merci Mbokani, on a sauvé l'équipe nationale. Oyo pena que Brazzaville a obeta biso 2-0 na Coupe d'Afrique. Bien merci Mbokani a longoli tous les débits wana. Après abakisi sou babi mususu yaya. Na sola na Mbokani te mais makambo ekomelaki Mbokani esala yenga souci fort. Makambo ekomelaki joueur ya mboka na biso esala yenga souci fort bandeko. Kotala Mbokani, Dieu merci Mbokani grand joueur azofingama na communauté mususu te. Dieu merci Mbokani azofingama kaka na communauté na biso ba Congolais bandeko. Dieu merci Mbokani azofingama na communauté mususu te. Afingama na communauté na biso ba Congolais. Na soni na pasi na mawa bandeko. Na pasi na mawa. Ndenge na yebisa bino ke nzela na nga zamba na ngai na koti sikoyo. Na pasi na mawa ndeko na biso Mbokani azofingama epa ba Congolais babosani babi nyonso tu atia na équipe nationale RDC. Mbokani makambo nyonso Mbokani asala futi bomona nde totamba ba masa na nga totanga na bango ya mindele po kisi njoko zoloba ke Maître Gims aleki fali aleki na succès na poto bino moko bomoni bisi wana eske kitisi mutu mwindu ekitisi mindele donc makambo na lobaka na kosaka te. Donc ba masa na bango wana na sima bango wana bazoya na sima. Donc wana ba masa na ngai totanga na bango ba mindele na mindele wana koloba ke fali aleki Maître Gims awa na poto kisi njora leka TV kende lisusu ko bandela discours senga Maître Gims pardon. Kisi njora leka lisusu na émission Vincent senga Maître Gims pardon. Ndeko na ngai Vincent, ndeko na ngai Vincent. Vincent sala émission na kitoko. Donc Vincent est moko pa kamwaki. Ah Vincent, félicitations hein. Pour retourner. Otalika kolobite mentalité congolaise sala kate. Na koboya awa. Awa kendo finga nga na ba plateau mususu. Yango bomoni Vincent adozaki. Vincent monaki alobi mentalité ba kisi njoka na ba janvier oyo. Okotele melene loka lokuta azoloba. Ake kofinga yo nde lisusu. Po na concert ya Fali comme ba traitaka Vincent qui aza très yango moni Vincent akoma na eko éviter ba problème. Normalement Vincent ngaki a coincé bango mabe. Po kisi njoka azolobela poto ke ya koma ya poto boye na boye
boye na boye kisi njoko azobosana ke Vincent mpe ayaka poto bamaiki lokamba na nyonso mpe bayaka poto. Donc makambo ozoluka expliquer Vincent ke yo yaka poto Vincent mpe ayaka na ye poto. Donc explication yo ozopesa Vincent neti Vincent azwa visa te. Oh na comprena bino te mutu mpe azwa visa mais yo ozoluka osala neti ye akoma kuna te. Oh Ventura, pardon. Nayebisa bino soki na longwe shenga ti place na yaka na beta 45 minutes. Donc 45 minutes nanga ikoma neti calcul ya mundele. De bon mona pena 45 minutes juste. Ikokeli nga pe wana. E na ozala te na kati ya salle de classe yango. Vous sentez que makile eza rechauffe, oza à l'aise, oza la pe ya kolemba lemba te ke nzoto ekangami ba malili ba nini te. Nzoto ezalaka bien parce que bandeko na ngai ya Congo, bandeko ya Congo. Maître Gims. O comparé na ministère nini ya Congo kuna. Maître Gims aza mutu nde soki bolingi bo Suisse Maître Gims mutema. Boyebisi eke non Nino Alekio. Nino Alekio. Là, ça va passer. Ce que si la Maître Gims Nino Alekio. Aïch. Wana Maître Gims ko soye mabe. Po Nino pe Alekio. Zomona. Nino na ndenga blagite. Talaka Nino ateka babiye ya Stade de France. Na 48 heures ateka ba billet to esili Nino wana ya Nino daye kuto ndenge bozela totikali na 3 mois totikali na 4 mois Nino ye na jour moko batu bawela ba billet esila automatique de esila neti automatique de stade de tonda na mbala moko azela 2 jours te ke asenga batu asala alforsa pe pibité pibele kana ndeni Nino annoncer ka lelo pe ba biesil ezante annoncer ka le ateka soki na espace ya 12 heures du temps ba billet tout 7 heures du temps ateka na espace ya 7 heures du temps na comprendre ba billet tout esili et quoi que ça ta demi journée te Nino nde soki boyebisi Gims ke Nino Alekio. Gims a trouvé un normal. Gims a trouvé un normal que na rap français Moutalekinga pour le moment ezali Nino. Nino na rap ya France ali kolo ya Maître Gims. Wana mutabo yango azate. Donc Nino azali kolo. Wana mutakobo yango azate. Mais akoloba fallait l'équipe Maître Gims. Yaya. Bokendo contrôler lisusu. Bo ministère na binoana. Bo bandolo be si to teki 10% et si to teki 15%. Bon, bandeko na nganga na komi na komi. Donc na komi déjà na ebisa bino dans 45 na koma mais na sali 43 minutes. Merci beaucoup. Donc il temps sur la chose. Merci.